solo la capien Jésus, au solo la capien Jésus, au solo la capien Jésus. Uzali oyo ngana luka kala na kokila. Coucou, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, après na Ernine Liberté la biso. Ezali abino bongo afi Milando na Jesus na kati ya Concept Touch TV poto kabla mama na liso na biso. Kani alobaye ke Concept Touch TV to ye ko kota partout to simba partout to tike sika moko te. Mais na mokalo boto na za wapi? E ama mke secret mais na kati ya école. Na na kati ya école kuta na ndeko moko asara na kati ya école na ye poto partager na ye masolo. To ye ba ndenge nini marchaka entre bana biso na kati ya école ba parents bazala présent na kati ya école na kati ya vie ya bana bango à propos ya betude na bango tiye ko ba mwa moke yango tiye ko beta leso na biso pona o me lisusu te tika na mbazali éviter na ngana moko lelo. Bonjour ndeko. Bonjour maman fi. Boni yo. Malamu kai. C'est malamu ya mos na kati ya chaîne na biso de Concept Touch TV. Merci. Ya songa na ebio. Mais ça m'a demandé baza kotala na mama oyo bayebi yo te oyi ko pesa biso makombo na po bayeba pe yo. Ok, kombo na ngai Madame Londa nafanda kaka na Stockholm. Voilà. Boki bino moko kombo na ye Madame Londa avant d'arriver na Stockholm. Ba o bayebi te oza pe ko découvrir na moko alelo. Ya so poto o mela te zaki masolo kan na ba ki to beta masolo ya école to na kati ya école to beta solo ya bana biso ndenge nini e marchaka na kati ya ba vie ya bana biso na kati ya école. Ya so ndeko to ya oyami biso na kati ya école. École mo songo quelque part na kati ya Stockholm to tanga kombo te poto bomba mamuke. Musala ni na kati ya école. Musala asalaka na kisuédois eza mwa molai na omeka ko lobango na lingala naza coordinatrice ya makambo etali intégration ya ba jeune oyo bauti bamboka misusu ba jeune étranger po bazoya na Stockholm sikoyo ngande naza parmi batu oyo ba orientaka ba jeune wana basungaka nasunga bango manakama mike etali classe. Ok, ngande ndalobi ke ya sunga kabajel na mama mike na kati ya classe roto kota na mbuzi ndo mama mike ngozani onde kwa sungaka bana na kati ya classe. Ya so batu mingi bayebi te ndenge nini marchaka ko sunga na yo ekendaka ndenge nini a propos ya bana. To yo sunga bana ndo mike zani yo sunga bana. Koya na Suède pona batu ebele il faut bayekola langue. Alors, Moussa na biso mingi ezala que toyambaka ba parents na bana oyo bazo banda classe. Tolinga ko informer bango na likambo etali système scolaire ya Suède. Po ezali ndenge moko te lokola ba système scolaire ya bamboka oyo place bauti. Sikoyo toyambaka ba parents, toza toujours na interprète. Po eza très important que motu nyonso a comprendre na monoko na ye eloko nini tolingi toyebisa ye. Ezala pe moment oyo ba parents bakipe kutuna ba question nyonso baza nango par rapport à ba classe. Tozo expliquer bango que mwana na bino akotanga ba cours boye il faut tanga cours ya langue. Cours wana ezalaka entre 1 et 3 ans. Ça dépend à mwana. Pour mwana il faut tanga ba matière nyonso. Koyekola langue eza kaka te koyeba koloba mbote au revoir te. Il faut koyeba makambo lokola ba matière lokola ba chimie ba physique ata soki oyebi yango na monoko na yo moko ekozwa yo temps avant que oya koyeba yango na monoko ya suédois. Voilà. Siko bana bino boyamaka ezaka spécial ezaka bana ba congolais bien ezaka bana ni ya étranger no boyamaka surtout yo bana ni ko ni yamaka. Na musala na nga na yambaka bana nyonso bana ba nationalité nyonso na yambaka bana ba nationalité nyonso yango nde nazalaka na interprète lokola boye awa na Suède kala mingi te toza na rentrée scolaire. La rentrée scolaire est la semaine prochaine. Cela veut dire que ngai il faut nasala programme na ngai nasi nazwi liste ba élèves oyo bakobanda et là na obana sikoyo ko luka ba interprète ba ye pour que to expliquer bango to informer bango na oyo etali système
il y a éducation nationale. Ok, quand on dit que Aza Sala Kalaba Congolais, pour même soit congolais, c'est que c'est Marabana congolais. Alors, bien soit ka, bana nyo se étranger, ba utaka libanda, ya moi c'est que mutfa za la wana interprète pas, ba kotepe makamuya zoloba, na ba parents, na bana oyo ba bana école sika. C'est même prochain quand on dit que azo ma bana sika na kati école et c'est azu ba ni bon ce que ba pareil ba congolais tamba yak. C'est que c'est na ngomwa enanyo mtoya te pona kotempe ma bolo baté. Ba parents ya ba congolais tamba yaka. Ceux qui bazolo ba lingala ngala linga toujours interprète azala. OK. Pour awa nazo sala musala lokola coordinatrice malgré que nazo lo ba lingala nazo ba langue mususu ya Congo awa naza il faut ça professionnel. Pour ezala te que mukolo moko muto aloba que na comprena te makam oyo madame wana loba. Yango même si naebi langue wana nazaka obligé par rapport à chef nangai cause toujours interprète. Interprète il faut azala wana pour que a interpréter makambo na zoloba. OK. C'est que ça de ba conseil ni yo pesaka na ba parents na ba jeunes oyo ba yakata ba kokuta na yo ba papa masobo solo ba conseil ni pende okota na mutino yo pesa bana wana. Ba conseil na pesa la mingi ba parents na biso ezala ba congolais ezala ba nationalité misusu ezaka que chaque parent il faut ba droit na ba devoir na en tant que parent. Tango ozali parent oye na mboka ya sika malgré que oyebi langue te c'est très important otunaka po ndenge toza boye na musala na biso toza awa pona ba parents. Il faut pas que parents ayoka soni akanisa que naebi munoko te bakosekanga non toza awa pona bino. Alors il faut koyeba que na école toza na ba réunion des parents toza na ba rendez-vous mususu o il faut que parents azala. C'est très important oyeba mwana yo atangaka nini. Mwana yo classe eza wapi mwana yo nyonso wana eza important que parents oyeba. Kozela teka que likambo ekwei pour que toya komona yo na école. Okay. Il faut que parents azala présent na o etali ba étude bana. To ba parents à présent na bandeti na suka ya tango mwana na azokende na kati ya classe bien na kati ya école songolo. Ce que ba parents ni bazara mi présent par rapport obi oyambaka ba land ba maboka différent. Papa on peut nous ba mi pesa vraiment que tant ezali que ba réunion bazalaka tant ezali ba question à propos ya moi na ba monde ni okene tous ba parents mboka ni ezali vraiment que bazalaka plus active na makambo ya bana. Ngana mona mingi ba bandibu ne to benga bango ba arabe bazala plus présent na makambo etali ba étude bana bango bazala plus présent ba africain mingi te. C'est comme si biso ba africain tout monde a que makambo etali classe toti karana biso mwana akine na classe c'est l'essentiel. Mais aux amala mu ba africain pe belé ba yaka pe ba tuna ka pe c'est très important. Yango esala kikando bi kila msupara monike nga mama ne bidanga langite tango mona okene classe anoke sa ni kuna yake na ye nga na sala nga mama na ndako nzoke loka bino bo senga ezala bongo te ato e bilangite ba kozela mutu akabu ya bana ba bibiso mama to la mukapo ba bike ndeko monike ba bandibu ba plus motiver makambo ya bana na classe mais par rapport na biso ba mboka mususu toza vraiment musika nango to aga sto moni ma vide moko boye ma clair mote nde to yé na kati ya classe nzoka nde avant vide wane koma soki maman saki présente na kati ya école ya mwana ta muso ngo ba vide na avant mais tango ekomi da reta yo la muki yango nde ko osenga ba mama nyonso to ba papa nyonso to ba kozala ba présent na kati ya école bana biso et ça vraiment très important. Yes, ya ki poto yeba modeni awe tambra na Suède par rapport ya bana ba Suédois na bana biso ba étranger. Et ce moment là ils ont la différence mingi. Pour nous sous na opesa ta bana sué bana ba Suédois ba ebi ki Suédois mais bana biso ba zoya ba ebi ba langue parce que différence ne ça vraiment c'est ça ba motivation ndenge mona bana Suédois bien différence entre bana ba Suédois na bana ba étranger. Différence c'est ça nango parce que bana biso ba étranger na école langue oyo bazoye kola eza langue na bango oyo maternelle te o babotami na mote. Différence ezali parce que ba suédois bien sûr que ekokeni mbango pona bango eza plus facile pour que bazwa ba note ya malamu
Mais bana biso ba étranger, il faut que ba travailler encore plus. Nga na yebisa ba jeune oyo nakuta na bango na yebisa bango toujours que ceux qui moi na suédois azotanga osala devoir ezozoye 1 heure du temps. Yo en tant qu'étranger, il faut ozata 3 heures du temps. Pour eza monoko na yo te. Eza très important kotanga plus que bango. Pour eza monoko na biso te. Yango nde namona différence côté wana. Mais sinon te e marcha na ngonde moko ezala te obakitisa batate bezala par rapport ke mwana suédois autant na langue na ye étranger eyo esika na mboka oyebi langue te se balobi ke bango nde baza bano bakopesa plus kotanga plus po okoka mpe kokóma na esika oyo esengeli ya so mama mwa mo tokokola biso na suka ezalika liso te banga mikilo ya mike mike yango toyei kokuta na ndeko tomona so presque na fin ya émission na biso mot de la fin na yo supposa nango à propos ya école mot de la fin eza mingi mpona bajeune na biso bajeune na biso congolais oyo baza awa na Suède bazoyekola langue oyo ezali suédois ntango bayaka bazalaka trop pressé bamona lokola bazongi na nsima parce que koyekola langue eza facile te bamonake madame natanga 1 an 2 ans ka na classe oyo ya langue naozonga na nsima nga nayebisa bango ozonga na nsima te mpo makambo etali classe eza na retard ata na 50 ans okoki mpe kosisa mpe classe eza na retard te l'essentiel ozwa base ya malamu pour que ozwa diplôme na yo en plus na kolenganisa bajeune na biso bacongolais ke bosuka kaka te na baétude na bino secondaire ndenge tobenga na Suède gymnasiet ntango bosilisaka étude wana secondaire il faut bocontinue bokende bauniversité ekozala fierté ozala esengo mingi mpona biso bamama okoti na place moko boye omoni mwana moko ya congolais okoti na omoni avocat ya congolais omoni médecin ya congolais to se limiter te po bana biso babotami awa misusu bayaki baza bana mike oza malamu nakota na bureau boye namona mwana congolais esala biso fierté makasi alors bo se limiter te bokende liboso bokontina baétude na bino po étude yango nde efongola banzela nyonso ya soko toyinde moyene nga na motu ntango tobika papa ke bana biso bakende bayeba kokende liboso bana osiko babotami awa mpo eza baparent mingi na bandako baprefa bana bango français ta mosusu mpe anglais ta mosusu mpe kisédois parceke langue na biso neti langue ya lingala na bana oyo eza bana bakongole eza important mpe bayeba bango bazwa bakungu nango bien eza ndenge nini langue na biso bato oyo basalaka baétude batanga ebele balobaka ke langue maternelle eza très important soki olobaka swahili soki olobaka kikongo loba langue na yo oyo ozo maîtriser na mwana na yo mingi namonaka bandeko na biso baétranger ebele basala yango ezaka bacongolais te soki baye na Suède bamona ke intégration ezali ke nabosani oyo nyonso ezali ya ngai ya ki congolais ya ki nigérien ya ki arabe na mikotisi à 100% na ki suédois okomona ke parent azoloba suédois ya bien te mais azobundana kaka alobaka ya suédois na mwana eza bien te loba langue oyo ozo maîtriser eza très important po soki mwana azali na base ya malamu langue maternelle ya malamu egoza facile mpona ye pour que ayekola langue ya sika awa na Suède toza na système moko oyo babengi Modersmål ezali ke mwana nyonso aza na droit ya koyekola langue na ye maternelle ekoki kozala kikongo swahili nyonso baparent bokende na baekole botuna bakoyede bino mwana aza na droit ya kotanga langue maternelle mpe cours wana epesaka mpe bana mpe bapoint epesaka bana mpe bapoint alors eza point moko oyo mwana akoki kozwa facilement po balobaka ke bascientifique balobaka ke mutu soki oza na langue maternelle na yo te c'est comme si ozali mutu moko ozali lokola orphelin po langue na yo eza lokola identité na yo eza très important bana na biso bayeba balangue na bango eza très important même si maman yo oyebi suédois na ndako tolobaka balangue na biso ya mboka na biso pour que bana na biso babosana yango te yango nde eza parmi biloko oyo
eza identité na biso. Ya sonde commence lobi ke ba mama ba tata o chiluba kuna kaka maluka yo ki kongo munu mutuba o ki tetela mama o moyo soki ndenge nyonso babike langi babike ya biso to lakisa bana biso ça très important to ngite bana biso bazala ba ofele na langi to yebi mangala mama ya balingala beta lingala no na mwana na ndako pona libanda aozwa na ye ezali sedo na ye ya bien to biso tukumiko bebisa moto bunela mona atupesa mona sedo ntoko na muso pesa sedo mona mabe mona kona sedo mabe ya sonde kona sepel mingi oyami biso na kati ekolo oyami biso fongoli biso otokanga mwa miso mwa muke to yebaki te na sepel mingi mais j'espère pas te ezali pe mbala biso ya suka soki okade pesa biso tokozonga susepai na yo to ba question biso soki ebimi na musindo ba parents oyo musu bakolamuka pe bakoza na besoin ya ba question mususu à propos ya ba classe ya bana à propos ya ba netobili cours ba pona langue pona lingala tokoluka vraiment pour te bakoswana et pour c'est important pona bana biso pona communauté congolaise ou bien communauté mboka mususu yango so bolingi koyeba plus vous avez besoin de contacter ndeko bokolika partenaire biso na Concept Touch TV tokopesa bino ndenge nini moye bosola na ndeko bao basana ba question ya reposer à propos ya école ya bana be classe ya bana na yebi te na suka na émission na biso so ndika musu ya robakisa na suka. Merci maman Afi ndenge otalanga na musala nani kanisaka ba parents nyonso surtout ba parents congolais que na kopesa numéro na ngai ya musala soki balingi ba contacter ngai bayoka soni te ba contacter ngai na za awa pona bino ezala pe bien que ozala ndeko na yo moko ya congolaise oyo ke kosunga yo oyeba ke ngai pe nazali awa soki ozala ba question oyo etali ba école ya bana ezala na Stockholm ezala na Suède na occupé ko orienter yo parents ou bien yo jeune fille jeune garçon na ko orienter yo na otika numéro na nga musala comme ça ba oyo balingi ba contacter nga ndeko lobi akopesa numéro na ye ba oza na posa kosola ndeko mwasi ndeko mbala amoni kaza na besoin lisungi ta musala ka soni ko kene ko tuna ndeko lobi azana pona bino solide parce que babike oyo azuko fa soni yana mutu nzele ko funga mateme oyo azana ko la mukanzundu babike porte ko funga pona yo ndeko babia kopesa numéro na biso to eba osolola yango na sengi merci mingi na bande ko nyonso balandi biso kala bayi bobosa na te botela nga ba j'aime ebele bo j'aimela kanga ebele potokobi na suka émission na biso ba o nanu ba s'abonner te so bozo chance ya kolanda émission o bo s'abonner libokema na tiki ba mote na nga na bande ko nyonso o balandi biso na ebite ndeko soza na mutu moya kopesa mbote na partie awa okoki koprofite opesa mbote na yo pe napesa communauté congolaise nyonso ya Stockholm bambote baoyo bayebi ngai mbote na bino et voilà ndeko apesi bandeko nyonso babite communauté congolaise de makambo mbote na bino nyonso ba oyo nano tous les congolais na kati ya Stockholm na so s'abonner te bokota ebele na kati ya Suède bokota ebele bana ya Scandinavie na babutu na moyeke chaîne ezali ya bino toye poto sungana toye pona otaka un plus moi code po epela moi moke safu esala kabiso nyonso bien na lingi bino tellement ebele na baike nga posa na nga na swala na mese YouTube tiskona na fani karate pona moni ke bozai ko s'abonner libokema te merci na ba o nyonso esi ba s'abonner ba o nyonso balakisi so bolingo na bango ya kotaba émission na biso na sengi merci ya ebele tokomi na prochaine émission na biso ya solo kani na loba toujours babike ta bo mona nga ba shoko frappa moi éclairage boue babike moto ana caméra babosa na kaite wona ezali anga molonga ni Audace Milando babike yemo papa Concept Touch TV azana sima caméra wana tokomi na prochaine émission na biso bye bye. Bien Jésus, au solo la bien Jésus, au solo la bien Jésus, au solo la bien Jésus. Uzali oyo ngana luka kala na koki